Asante Tikutunaisilate. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Ya daddy. Ya daddy. Ya daddy. Ya daddy. Bandio nangai. Bandio balik sama besar. Bandio nambah yang bangga. Bandio nangai. Bandio nangai. Ya mire. Ya mire. Ouais, ça peut arriver. Ya mire. Moi l'Antoinette. Aidez-moi. Aidez-moi. Le téléphone est comme un gars. Aidez-moi. Yes, aidez-moi. Yes, aidez-moi. Yanangaye. Hey. Yamire. Yadadi. Yamire. Yadadi. Ne vois-je tout là, le gars? Y'en a quoi? Y'en a rien à quoi? Y'en a katikati. Dadi na suka. Bandu. Penza ya menga tina ndako na Lwanda tozalaki na penza mes condoléances masefa. Kanolo kokolo bate webisa seka pia no programme. Si, c'est un problème. C'est pas si penza. Sango yaki ondenge nini ya mia esa. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Savino, Oyo, et à ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa mama, yo moto ozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo! Toza wa taille, chez mama Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona ko vimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, tope mabele kwe koma lokola chaussette, yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille, tozali pe na huile pona ba tampon, tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso, tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo, tala kisi oyo ekoyo kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po, ezala ya mwindu to ya pembe
nzambe na toza wa tai tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama oh pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa tai ekozonga monene toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka po na ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vérité plus plus, présenté par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est toujours un honneur et plaisir, Yaroye Babino Bozaki Belé, et Bissot aux esclaves à Moussala, Toye la Rabino, toujours d'informations à la source. Tous en à côté, artiste comédien. Grande actrice O2 a illustré sur ma photo Miraïsa, moi la maman Antoinette Atika qui biso depuis hier à 3h du matin. Alors awa tout ça pensa na venir oyo ya Miraïa bana ko fana na Kinshasa na Sandoa na Kasavubu batu nyonso ba yebi Kasavubu bana tu a potro à Lubumbashi place ya Miraïa bando fana avant kende Angola. Alors toye awa pour que to la neni matin se déroulé. Est-ce que c'est déjà un programme? Est-ce que quand il y a Mireille Kouta Angolais Kouya Kinshasa? Est-ce que tout ça là, on se pose mille et une questions de savoir. Alors, quelques artistes autour du monde ont un peu interviewé. Tout le programme s'est déroulé déjà. Donc moi je présente déjà mes sincères condoléances à toute la famille biologique de Mireille. Et puis la famille artistique naïe, donc beaucoup de courage. Nous t'aurions pensa, programme nyonso tout à l'heure. De oasis sur ma bilili, donc comment on a pour toujours l'image nyonso. Merci à batu nyonso ba soutenir Abisso, ba partenaire, ba tout au Boulevard Théâtre. Bon, il est là ensemble. Mireille Azar, actrice à Moukier, actrice à Mounene, ACP, ça batu, na bandenge nyonso. Alors bon, Lélène. Limemia na makamyo surtout que ma polémique à débat oh boye non tous les lanan Mireille et ça la bien donc voilà merci beaucoup de tous apprendre l'image. Mama, yes, Anangai. Yamireille. Ah, Ndekonangai. Yamireille. Yadadi. Yamireille. Yadadi. Yamireille. Yadadi. Badiona ngai. Bayana balakala msala. Bayana bayabara msala. Yamireille sali. Kukabana boyeza pasi. Ya daddy, ya Mireille, Angai. Nzambe
pega makasi. Nzambe pega makasi. Mateo nangai. Unanga minele boye. Ande unanga. Manda wala nzamba pega ngai. Manda wala nzamba pega ngai. Ya dazi nangai. Ya mirai nanga. Manda wala matikinga. Ya mirai. Ya dazi. Ya mirai. Ya dazi. Ya mirai. Oh yes sir. Des mois, il y a des mois. Le téléphone comme un gars, il y a des mois. Il y a des gars, il n'y a pas comme un gars, petit des mois. Il y a des gars. Mwana Antoinette. Nimepanga makasi. Nimepanga makasi. Nakokokati. Yamire. Yenda diaba ndopanda wana. Yenda nyangapana ndoko kazo tala. Yenda diaba ndopanda wana. Yenda dina ngai. Yenda diaba ndopanda ndoko yo. Yenda diaba ndopanda ndoko yana. Yamire. Nebana yamire. Ngala ndaka jiboso. Yamire ndaka sima. Banda kona ngai. Yamire. Ndokisa moto kumbe. Yes, aidez-moi. Nzode ya pamba, batie Mireille na morgue. Nzode ya pamba, ya Mireille, Natalie Angola, batie na morgue. Ya Mireille, ya Nangai. Ya Nangai, embela ma souvenir. Yes, aidez-moi. Yes, aidez-moi. Yes, aidez-moi. Normalement, il fallait et ya couteau. Il y a un peu de monde avec tout ça, tout, et il y a couteau. Ça va. C'est bon, Eh, yana ngi bile ba souvenir wo. Yes. Yes.
tata de kutuna esila te. Yes sir. Yes sir. Yana bayambagala tete. Ya daddy. Ya bire. Ya daddy. Ya bire. Oh. Najua nini? Ya daddy. Ya bire. Ya daddy. Ya bire. Bandiona ngai. Bandiona balakisema msala. Bandiona bayambanga. Bandiona ngai. Bandiona ngai. Ya bire. Ya bire. Ouais, ça peut arriver. Ya bire. Moi l'Antoinette. Aidez-moi. Aidez-moi. Le téléphone comment aidez-moi. Yes, aidez-moi. Yes, aidez-moi. Yanangaye. Hey. Yamire. Yadadi. Yamire. Yadadi. Ne vois-je tout là, le gars? Il y en a quoi? Il y a des gens quoi? Katikati. Dadi na suka. Manduna ngao. Bana papa ngai. Yamire. Nasaibi nini? Ya dadi. Nasaibi nini? Batiki ngamoko. Manduna ngai. Yamire. Basufeni kebele. Aidez-moi. Yamire. Yamire nanga. Aidez-moi. 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 Yamire. Sukana ikakulubina ngai. Aidez-moi. Nabunda na kota poto. Nabunda na kota poto. Yana ngai. Nayoka tukuzukila. Nayokati. Yamire. Yamire nanga. Mira esa nanga. Mwana Antoinette. Mwana Antoinette. Yana babomo mai. Yana sitena kangai. Yana ngai. Yamire bayi mama. Natikanye lokote. Yana ngabandanga na maya umela. Abandanga na maya umela. Lekina ngai. Yana ngai. Yes, de mon cœur. De moi. Yamire. Angolisa kana tumbe kwa malungati yana ngai. Obibai kitapone nini? Oh, yamire open up press. Yes, sir. Mwana Antoinette. Yes, sir. Hey. Yamire nanga. Yana. Uvasha sukati. Ukinanga na unebe. Ya dadi. Nasaibi nini penza. Ngala saibi nini. Nasaibi nini. Bandeko na ngai. Yamire. Yadadi. Yesana ngai. Mwana mama. De moi. Viens la pinga de moi. Petit de moi. Yaya de moi. Petit de moi. Yaya de moi. Yesa de moi. C'est comme ça, le bas, nous comme on le bas. C'est pas comme on le bas. C'est pas comme on le bas. Yamire. Nandimate kama mkomoke kwa la boye.
soki air nini soki na ntongo ye soki na air nini nani baona 20 heures yana ngai ye nazino vendo na salon mama toza a na résidence familiale toza a penza biso ngai quelque na bino lelo na ye awa pasi pe mawa parce que miraesa mama miraesa se na biso j'espère que émission ya suka tosalaki nini na Angola ya nazalaki na Luanda wana tokendaka na héritier tosalaki ne penza émission tosolaki ebele penza tondima ete ke lelo moto bakotika biso toza mwana awa toye awa 14h yango so 13h nayebi te bacomédien baza wapi baza te 13h30 nayebi te poisson alobi oleke tio alobaka toyebi te peut-être bakoya naye a 14h awa namoni nanga mpenza na bacomédien te baza mingi ta ti sikoyo so baza na batournage to ne po debi soki problème ekoyeli comédien tozalaka a plein lokola fête mais ti sikoyo tozomona bato bazoya te toyebi te mpona ni bakati batournage to bakati te toyeba ngo aza mpe na moko na baninga ye mpe baza moko famille oye bakoma famille mpenza artiste na biso Sephora aleli trop azokoka lisusu te toyeba kaka programme na badetail yango ezokende parce que moto akufaki hier toyeba ezoleka ndenge nini yango toyeba susu parce que nga mpe natikaki ye maladi te na Angola azalaki na bonne santé mpenza ebiso tosalaki na ye wana na Luanda wana vraiment natikaki vraiment kitoko mpenza ya mbenga ntina ndako na ye na Luanda tozalaki na ye mpenza mes condoléances Masefa si eza problème eza pasi mpenza sango yaki ondenge nini ya miraesa po alobi nini kasi detail eza nini parce que eza ndenge nini parce que moto akufaki lobi toyebi te parce que toyebi tomoni bacomédien te bacomédien eza esika bazokutanela to eza ndenge nini lelo toza awa na Sandoa kana direction Lubumbashi Sandoa mais à partir à lobby matanga déjà c'est pas major toza pe na réunion lobby pas major na 16 on a koloba pour les moments kayamboni pas major na flat na bosobolo ka place tozala kana pas major na bosobolo c'est ça alors oyoka ki sangala maladi to nini voilà courage vraiment aza na makasi ya koloba te esali mpenza mpasi namoni mpe papa aza mopanzi wana to ndeko ya mwasi mpe akoki koloba yaya nini nani marte tokozwa mwa loba moke toyoka otali bozwa ye kaka mwana mira esa ye wana jonathan zwa ye kokamba tozolo omoni ke ya mira esa aza na mwana na ye jeune fille akoli mpe deja atiki mwana ye moko mwana mira esa ye wana marte mpenza eza esali biso mpasi nga mpenza alaki bafesa ye yo wapi Luanda Chine Chine na Chine bafoto yango oyo ana Angola Cabinda ok voilà tozwa mingi toza vraiment émotionné koloba te bareze biso tolobaka kaka esali kaka pasi koperdre baartiste na biso ya minene ya mboka parce que mira esa vraiment azali moto oyo il faut tolela ye mpenza toza bala miki toza kotala mer wana batéâtre na biloko ebele bacomédien botelema nga daleke tuna kiti na base soki na kiti teka na osala problème te mais toye nde totelema bolobela nde tolobela parce que akufaki ye tomonaka so comédien akufi nde totelemaka mouvement ezalaka so na mposa mouvement na bino mpo makambo esalema ya kitoko nga nautaki yango namoni baréalité ya bangola nde baza kovivre na Angola kuna lokola moto akufi tolela ye na bosembo kaka bi réunion lobi eza pa major biso tu tokozelaka lobi réunion toye baprogramme eza ndenge nini badetail nyonso eza ndenge nini pour l'instant toana na programme moko te programme yaka ya lobi epai ya major nde tokozala lobi bato tu nayebi te bareseau ekokobakisa nini soza eloko mpe ya koloba non sauf que eza liwe ye tomona
organisation nyonso basala soki baartiste bakufi Angola oui eza musika mais kotika peut-être nzoto ya mirai kuna to bakunda ye kuna je ne sais pas ndenge s'organiser mais soki eke nzambe asungi nakoluka batravaille babanene ka yango wana voilà papa loba donc so nazwi micro mpo babo souvenir eza ebele aza moto mpenza totamboli na ye trop tovandi na ye trop na veni mpo toaveni moko na sando awa donc yango omoni kesti na ndima zwa micro mpo osalinga mpasi mingi donc tosalini bamoment ebele ya kitoko tozenie tosakani totamboli en tout cas ezaka souci mpo tovandi na quartier sikoyo yango omoni tovandi na ndenge bandeko baye bazwa image mais toza souci ndeko na biso tosepeli ke na matanga wana ezonga mpe na kati ya kina ya kokunda malangola te surtout lela ye awa mpo azalaki nde mwana mboka awa donc esengaki na soki ata aide baede biso ke na corps wana ezonga mpe na kati ya kini awa mpo aza mwana kini toleli na kati ya kini ya mboka mpaya te pardon grand frère ne ya veni donc aza grand frère ne ya veni donc tovai na ye tro na veni awa donc adia na rose tovani trop na veni donc yango moni toleli kaka mais tozaka même esprit donc tozali ntina suka merci beaucoup. Ok. Voilà, merci beaucoup. Toza devant les toko de la artiste. On va boya, to ezala bien, to vandi penza. Toko de la kaka toza na penza. Toza de 14h, 13h yango. Mais baba ngolo ezala passe pour nous encore. Bon ba de ya ndenge ni. Ah. Ya ba bien. Ya. Eza ngo Palestine toza na kutu ya 8000 km matango da potezo ya. Ya ndika na volonté. Si, ezaka ba volonté kaka ndi ba communauté ba s'organiser parce que mire eza muto asali trop. Ba théâtre misuko ba kundi ba na ba honneur moko oyo kutu ba sengela ki pété mais et ko senga pe na mire esa peto kunda bongo. Aya matange ya biso presque côté ma to sa ba interview po ezala bien. Kuna fanatique n'est pas belé atuna ba filme ba producteur aussi ba Alpha Bokole ba Major Bisadi ba Titi Kalwa te belé bazangi ba possibilité te mo rosa pe ba stade ba filme belé asali ba filme belé peut-être ba ikia ma belé c'est belé ba filme belé asali net Alpha Fatele ba Major ba c'est belé so bandi le première étape faut ça là c'est ministère de ça après tout monde a to ba position normalement pourquoi la musique. Et ça, le côté, ministère de la Culture, ils ont des organisations, pour matin à mieux, le côté, il faut ça les mains. Mais ce qu'on passe, c'est qu'on a monité, ce qu'on a eu, on a monité, Batubazati. Batubazati, tu évites, pas l'ingram, dans un abîme, visibilité, n'est tout reconsidéré, non. Mais il dit pas ça qui te mais tu vas organiser qui la comparaison mais tu sali kaka ils ala bongo pesa bien na lobby et ma bête pour ba ko lege cha lobby bo nga zala ki ne parce que yamba nga bien na ndako ne na Angola na sa ne pe mission tu vanda na épée pendant une heure d'état tu tourner pe mission na ye alobla ba on peut belé peut-être na privé na ko lobate alobela nga penza donc tu zawa ina ba raison yo zo ya kinte oye mura ye baki nini boye kitoko pete to yeba ma mususima to vandi na lobby réunion de troyer ma na suki wa. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Sika et Yumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour
vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawataille.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye oyo salenga ezomonana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la Nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.